Oh, nyoso ekomela ba pasteur Moïse Mbiye. Oye ekomela ba Mike Kalambai. Ngapo nanga c'est normal bazali batu ya mokili neti batu nyoso. Mais baza batu ba bongo lisaka batu pe mitema. Faut ça mon exemple. Basale la kanzambe. Vidéo nga Nathalie ana kutwa. En tout cas batu bobimisi vidéo ana bozo biso sko bana mike. Moïse Mbiye azana na vidéo moko te ke ba filma ya za mutakala boyeza na ngote. Na suis pas na bango po bako siku vidéo ebimi wana nde en tout cas na zuna nga part ya Moïse Mbiye na Mike Kalambai na frère mususu wano ya sans parti so Michel wana mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède Mwana Suède maman na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba misé na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba misé na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba mission nga toza déjà na kati ya misunga. Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka, so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona baswe, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na korbia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo, po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bolaki saki ba photo ati. Oh pasteur Moïse yeyo na mbetu vidéo bientôt. C'est que vous allez faire la recherche à vidéo na Google. Nandimite atakuto ba pasteur Moïse yango ba Mike Kalambai yango ndenge batu to komi ko critiquer bango mikolo. Nandimite ke mutu neti Mike Kalambai ondima asa la vidéo ya bulumbu na yemonana. Pasteur au sa l'église, au comme na bandimi plein. Ezalaka j'aime muke makasi secret nango ezalaka mikomisa ndumba kaka. Comment mobali nde ya ba fille belé ale ero sali l'église au mona ba fille wana nyoso er ba ya ba ko benda pe bandeko na bango mbala moko komi majorité plurielle. Se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batie libino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne lokwa malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir de 16h-5h, samedi
Samedi, à partir de 12h à 5h. Pe dimanche, de 12h à 3h du matin. Babosani binote, tango oye chez Djongade. Oko sepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet, na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi. Bobarna kozwa, artiste lokola Suzuki Luzubu. 4x4, ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi. Bokozwa les amis des amis, bangonde bako sepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche, bokozwa Emile alias de Mingongo, yende mutu abanda kobuka bino, pandi na ba danse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage, to cérémonie moko boye, boko kiko benga na numéro oyo. Plus 33 63 54 75 181. Chez Djongade, awa soko ye, okozwa service ya kitoko pe ya malonga, po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Bonjour très chers internautes de Fimbo News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo. Nous sommes toujours là pour vous tenir au courant de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui s'impose à nous comme un impératif non négociable. Donc, négocier en beta on peut karaté. Nabi kebino bomoni nenge vraiment tout musu bazo ngaka ko salir baninga vraiment au sein de la communauté nabiso ezali ko pesa pasi ya ko sakanate. To monaki bongo baptisation apesaki ende on abiso Eliane Bofene à l'endroit ya pasteur Moïse Mbie. Bon, le cas makambo ya mama ki dana maboko ya justice, to na posa justice la bongo musala na yango. Mais to monika na tongo le lobo vidéo mo ezali ko circuler vraiment na ebité vraiment ce que longi wana ezali vraiment ya ndeko na biso ya pasteur o to ebiso na kombo ya Moïse Mbie. Donc en tout cas to rebeta vraiment solo en détail et en long en large vraiment na kati émission o na biki ba dossier ezali vraiment ebele papa na biso bel nyama butisiko azali toujours na kati ya morgue vraiment to ebité ce que ezali ko sengani ni ndezali ko kangango vraiment ni ndezali ko casser po babi misaye balela pe bakunda ye ndenge mutu nyoso esengelaka esalama nebikaka na fil d'idée wana boto mona bongo na famille ya Pululu kuna deux personnes ba ototika biso na ebité soki vraiment ezanini pe à l'air zam quoi. Toza na kati ya Oridezo commercial, donc na kati Flat Hotel Oridezo. On a profité de l'occasion pour saluer bongo directeur Blanqui Oridezo, monté ma maman na son Nancy Matondo, pourquoi pas grand prêtre Igo Manzambi, ya mère Sylvana Manzambi Zola, na Ken Piana qui tambozo mo na susté. Ça fait 3 jours yango na kati Oridezo na habité pourquoi? Tika na pese no mbote to banda boma so na biso. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Valdi, bonjour Banderoto Balanda Biso, na kopesa mbote na mes condoléances. Na maman si déjà pata maman pasteur molonga ni ya président Ranson, papa formidable donc famille Masaki mobimba vraiment. Ba mes condoléances po ba ocho kufela vraiment maman na biso ya Kitambo donc sœur si déjà za sœur na biso ya Kitambo vraiment matanga wana et salanga pasi kotala na Kitambo ba matanga ebele ya ba Pululu mama na biso pa ocho kufa yana lobaki te na yana kopemisa mutu kimia awa na Oridezo hôtel ya kitoko oh vraiment na kolo ba place na tambola na ba hôtel moi ebele na Kinshasa oyo en tout cas hôtel ya boye na mona ngote vraiment ya kitoko boye ya kitoko boye kimia lisusu o santé malili elengi hôtel yana ba gena pema moi 3 jours 4 jours pour na ko raisonner moi makambo ebele quel bien ababi ba matanga ebele Kitambo tangi matanga ba Pululu kuna sustogi des personnes ba kufi européen na yo c'est ce que ça famille na bango quel bien na famille na bango te moni hôtel ozo faire raison tsenga moi makambo ebele et ça n'était place moi boke na koti moi maki kaka tempo zongselanga tempo bato ba sala lelo bibembe na bibembe to bandoyoka na Kinshasa majorité za bana poto o bofungoli basali ya kolela bibembe bosali biso basali ya kolela bibembe eza ba mvutima. Parce que prière na bino tongo midi po kweza bato bakufa nde ya kokufa. Na mboko to monaka kala basali ya kolela bibembe zalaka nango te oyo ke bembe na veni moko rare. Mais lelo ekomi pe nozo sentir basali ya kolela bibembe e batiango pe na ba confort moko koleka na ba Flat Hotel. Sikotozo e bate depuis basali wana ekomi chaque commune okuta 3 sali ya kolela bibembe. Et comme il y a un commerce, nous sommes abattus à l'issue de la valeur, et comme il y a un commerce,
famille nyonso tu elingi éprouver na batu ke biso pe to a danger ke beaucoup fisi boluki sale basali wana batu ba luango cher ba 2000 ba 3000 soki to lobi to zong sa système ya kolela bibembe na mapangu na biso bukomona batu ba kufa so mingi te molimo ya mvutima ya abomination oyo ezokanga ba pasteur mitakala yango bandeko na biso ba eli biso na Kinshasa kosalela biso basali ya bibembe en tout cas bana poto bosombela biso nde ba ambulance olia kosalaka basali oyo kena batu baya inikima kolelaka ebembe. Ce n'est pas gentil. Merci Ken Piano. Dans la catégorie des au flat hotel au Ridezo, en tout cas confort ya restaurant ba chambre ya kafu restaurant kitoko ba boutique d'habillement. En tout cas merci na bino nyonso dans famille au Ridezo wana moni père na biso Igo Manzambi motema maman Sylvana Manzambi Zolo na yemoko directeur Blanqui au Ridezo motema maman na biso Nancy Matondo pour ka père na nga Donant Tsumbu to saka na Ken Piano Tilelo matanga ebembe ya ben yama boza toujours na kati ya mort que Ken Piana. Le telo ni zoli ko kanga yango vraiment pour ça na mikole bele papa kufa ki banda le 5 décembre. Valdi tambo mon émission to na ba sujet belé ya koloba. Nabi ke ozana bato belé ya kobwaka ba Sam Sadila bana Paris ya solo ba Holanda biso ko lukate obe bisa émission na mabanga ebele belé monsieur bandi il faut ko lukana no ba sujet o to anango to lobela na no le bandi émission bala moko mabanga boye bebisaka ba émission s'il vous plaît lelo zo sala pasi mingi toloba pété bandeko ya poto balela régime changer régime peut changer ba ministre o boza na régime ya sika musala na bino eza nini. Tout le monde qui na série ya président Kabila soki artiste et musicien kufi solution zo na seconde lelo ba ministre na biso na habité ministre culture ndeko na biso ben ya mabwa kufi azalaki leader ya munene ya Shock Star azalaki leader ya munene ebembe ya artiste et musicien et kendo sala 2 mois na moki to soki ndé 2 mois na yebité soki ba ministre bozozwa ta ya kokombisa message et pas chef de l'état te bozozwa message ya kokombisa bozozwa ta ya kokombisa message et pas premier ministre te na micro na ngai nazobele la ben ya mambo akufaki depuis le 5 décembre depuis le 5 ebembe ben ya mambo ti lelo eza na moki ezo sala bosoto na pays oyo tozomona bato baosala ba ambiance na ba boîte omona bana ba ministre ndenge baosala ba folie ya bambongo na ba cité ebenbe ya ben ya mambo ezotula wana na kati ya moki soki ya cinquantenaire makoki ya kobimisa ngo ezali te boya boye quelle personne zela nano to nasilisa ba idée na ngai oyebi combien de bana poto ebele o baboyaka na bango mpe mama Olive. Maman Olive na minute on a aloba maman Olive aza sauveur des humanités aza muta koboya kate na mboko tout le monde bolobi maman Olive asoki parato na ba problème ba comédien tout le monde ebemba pululu na kokufa na ye na solution ya makambu nyonso maman Olive merci soki ezalaki ke non maman Olive pas soki para mingi na ba affaire ya ba artiste et musicien peut-être mso ndeko na biso bien ya mambo basi bakunda ekala siko na bakate mutu asunga na Congo mabe mutu asunga pete mabe mutu nati mama Olive aza mama ya kobetela maboko ben ya mambo pena kufi bavie na biso bakofi olomide boza wana nga na yoka na histoire ya musique premier instrument o kofi abetela ndula liboso ezaka instrument bien na mambo so bavie na biso bakofi baya Josa nyoka longo ba papa chéri Jibempiana ba président Weranson bandeko na biso ba artiste et musicien ya génération ben ya mambo o natangi boko sangana te bosala réunion ke réunion moko boye to sala pona kobimisa bemba ben ya mambo soki ezalaki pepe kale awa nde bosali ba réunion ebele po boyebi bemba pepe kale ebimisa bambongo ebele po pepe kale atika ba œuvre ebele mais ben ya mambo atika ba œuvre te aza artiste azalaki leader
c'est comme si lisolo beni amavu yango na matoi na bino, c'est comme si nayebi te bon baexplike biso mabe nini beni amavu asala, baexplike biso kaka mabe nini oyo na télévision. Chaka Kongo aza na poids te, Chaka Kongo makambo nekenda na poids, ba accompagnaka ye, ba manda chante pe ba bimaka, tout le monde ba bimaka ba jibe ba olobela, ba tutu ba olobela, o santé que poids ye na likambo. Musapi moko longola ka silité. Et c'est la son fort, et c'est la son fort. Parce que bon c'est la nini ben ya mambo famille na ende elela e famille na ende kundae. Oh mais non. Maria Rosarante ken piantoza wana vraiment ken pina makizembe na dossier on a lina kota siko na ina posa Landry Futila Landry Nzenza vraiment a aidé biso to meka rozamo extrait au vraiment bon tozonga que bozo contacter basen na Nzambe boboye ba ke makambo wana eza vrai. L'autre c'est comme de la 2 3 les sont normalité. À l'autre ça qui grande sœur na biso, à l'autre ça qui ndoto, habise que bolele mingité. Mais apesi biso un mois. Muntu oya salié bongo, yepe akolanda. Alobaki yango. Oui, en tout cas, bana poto, merci Ndebozana vraiment. Nek bo tout mon vidéo na tout l'accepter tout à l'heure. Ken pila makizembe au moni vidéo na petite sœur ya Pululu o wapi autai bona mboka Angola vraiment azaki face à ndiko na so malika na que comprendre mamba lobby a lobby mutu oh vraiment asali ndiko na so mabe na ke yo mo comprendre mais togi sous sanga matanga kuna kitambo des personnes ba ko finali bota Pululu babi papa noko ya 79 na ya 80 ans mukolo moko ken pila bon na loba mingi te pour famille yango moko epesa de la prophétie Kenyan après kokunda Pululu ba événement ekosalema pe bato pe basalaki Pululu mabe ekodirete bakolanda sko toyebi te tomoni 2 personnes bakufi mais 2 personnes wana na famille ya Pululu nayebi ke bazalaki déjà mikolo peut-être eza liwana bango coïncider mais toyebi te moko aza na 79 ans mususu aza na 80 ans balandani o akufi lelo o akufi lobi toyebi te maloba wana o leki ya Pululu alobaki soki ezali ke bakendaki place moko boye bayebisa bango bozala calme toyebi pete est-ce que mikolo baliaka bato ya ba 79 ans na muta 80 est-ce que basanganaki po basala ke mwana ana kende toyebi pete mais barchive ya maloba o ndeko na bango moko alobaki babuna nango ka bango moko c'est qu'un piano tala pe c'est comme si qu'un piano nous avons prophète il go ça l'église un jour pour moi qu'une émission na gloire yolangi le bo condamner bino pe koko vraiment te pour ma muso pe goza na c'est qu'un piano parlons ngo lobani bon nengo lobi ken piano un jour ko comme appel prophète en tout cas vali na yebisa ko comme pasteur au sa l'église ou comme na bandimi plein ezalaka j'aime que makasi secret nango ezalaka mikomisa ndumba kaka comment mobali nde ya ba fille ebele ale ero sali église au mona ba fille wana nyoso ba ya ba kobenda pe bandeko na bango mbala moko komi majorité plurielle donc ndenge na molimo ya kindumba te na vision ya kosala église te mais jour na koma na molimo ya kindumba wana pena na kota pena na salisi église na ngape bokomona bandimi pe bakomi ebele ponga zo majorité ya ba pasteur ebelo bomona ka batondisa ka batu plein baza ba pasteur ba ndumba numéro 00 Oso comprendre parce que lelo soki ozwi milimo ya bana basi ata 30 bana basi bayaka na batu na bango ebele mwana mwasi soki akia informer na quartier ke église moko kuna baote ya bien akomemelo ata 100 personnes siko yebisanga siko soki nakomi na 100 chéri na nga ata 100 chéri o nyonso azwi lito ya jetem abetami frappe ko kuna azwi lito ya jetem anyatami frappe pe na kona nakomisi bango 100 frappe nde menga azwi biso na sala église ya munene
Kenésiel la brille là-bas depuis Paris à ce qui font et ressentir quel bien là. Nous bêtes que les soldats pasteur on a vraiment tout le monde n'engé bras de fer oui India vraiment entendre on a fait Eliane Bofene na papa pasteur Moïse Mbi ba keti na parquet tout c'est la candé ba en français la fin justifie les moyens mais le na tant tout monde ba vidéo mo circuler ba tout tindela ba WhatsApp ou on a pasteur Moïse Mbi en plein exercice sexuel donc on a des babiloko il y a rapport sexuel bon nga yebisa bato chaque jour ba pasteur Moïse Mbi bana bango banzambe te mais baza basali ya nzambe mais bato il faut pas comprendre que baza basali ya nzambe bien sûr mais cher o ezara nango faible est-ce que oyebisanga na Congo soit na monde eza na losambo moko bato basambelaka oyo elongolaka basentiment sexuel ke uti église moko boye oye okuta na fille moko boye soit na lupangu soit na parcelle auto sukolaka ngi esui autambola bafesa minene esui ekwei même outi kosambela epa ya soki sango epa ya ou bien na religion nini ke yo bord etelemi te est-ce que prière ya bongo ezali oh nyonso ekomela ba pasteur Moïse Mbi oyo ekomela ba Mike Kalambai ngapo nanga c'est normal bazali batu ya mokili neti batu nyonso mais baza batu ba bongo lisaka batu pe mitema ça mon exemple basalela kanzambe vidéo nga natali yana kutwa en tout cas batu bobimisi vidéo na bozo biso sko bana mike Moïse Mbi yazana na vidéo moko te ke ba filma yaza mutakala boyeza nango te mais kowanga nela yeke alongolaka basi sous vêtement te côté wana nde na koboya yango lelo ti lobi toyebi système ba pasteur non lo bango na chaque émission ba pasteur ba pesa ba protocole consigne bandimi soki bazoya bomoni bakiti ya liboso oyo fo bozoka bandimi ba fio ba kana ba jipa mikuse fo boya kaka soki ba moi 5 wala ti pantalon pesa kiti ya katikati wa jipa mukuse botiaka bango liboso po er pasteur azotala mipende ya basi er azote ya inspiration ekolaka na kotala nazoyebisa yo kotala batembe pamba nazoyebisa yo soif epesaka mpe inspiration maloba ebele omonaka te mutu soki aza devant chéri abimisaka balangage meme oyo akobimisa te ya bapromese ya nyonso ya lokuta nazoyebisa er bapasteur balobaka semer pour récolter ba pasteur combien ba koisi ba fond ba commerce ya ba mama ebela ayebi ke maman commerce na ye akopesa nzambe akobonzela nzambe mbongo fond commerce ne mobimba atiki mama batu ne soir ke nzamba kozongiselo de plus à plus ayebi ke azona ete ayebi ke mbongo ezonga nango te meme kato oso comprendre donc inazoyebisa yo Valdi nyonso to baoloba mpona pasteur Moïse nga nanga d'accord na bato baoloba mais vidéo ya lokuta boye vidéo oyo ya lokuta boke kotela biso bolakisaki bafoto ati oh pasteur Moïse yeyo na mbetu vidéo bientôt seke bozala osala recherche ya vidéo na Google nandimi te ata kutu bapasteur Moïse yango bamai kalamba yango ndenge bato tokomi kokritike bango mikolo nandimi te ke mutu neti Mike Kalamba ya ondima asala video ya bulumbu na ye monana na bisi Michel ango to monaka photo bakata mutu nde to confirmer za ye o nyonso baoloba mpona bafrère na biso Moïse Mike Kalamba Michel c'est faux et archi faux depuis na moni vidéo ya Moïse Mbi ebatie ya lokuta yango na lobi nyonso wana eza lokuta ba 3W wana kasi ba film ba site ya téléchargement ya pornographique so Moïse Mbi depuis quand asala ka film pornographique botika kokosela pe bango pe makambo soki bana ba erreur to loba na biso toyebi ke bana ba erreur baza batuneti biso bana mai na makila bayoka pe swafi ya mwasi nyonso wana bayoka ndenge biso pe toyokaka po eza na basali ya nzambe mususu pe belé na Bible na babotaka pe donc il sait que bazalaki pe ko coucher na ba chéri donc c'est que ce sont avec quel pena ozino par na bango na je par na bango po ba ko siku vidéo ebimi wana nde en tout cas na zuna nga par ya Moïse Mbi na Mike Kalamba na frère mususu wana ya sans parti so Michel wana
sans impact impact te papa bino bokomisa bato na baimpact moko boye moto azwi mpona ni bo nakende otya sikoyo frère Michel yana na compare na Moïse ou bien na Mike Kalambai yana on na niveau wana te donc na retiré malobolo ki maluba mambazo sala boye na boye wana déjà Bercy moi na sia pesa ngo Bercy moi na pesa prophétie nango déjà kala baluba balela kodobe est-ce que ngande mutu na yembe loko wana siku yebisanga Bercy moi na biminde prophète na makambo tu Bercy moi na vraiment en tout cas Bercy moi na cri na wana vraiment soko boake libiso ngo vraiment na album esala bi. Oui, merci Ken Pena, mais Ken Pena baluba bakumisaka basi mama na ngai ye eumeli te tomoni mbala moko lezoya eya neti filme koto babwaki ya oyo ouf koto babwaki ya oyo ouf bon amisa tout car ça ebele ebandaki nanu na musique ya mokili eritia ekuna ouf koto baebo na biso liste ya mulai liste za mulai na ya théâtre na ya musique profane na ya musique religieuse de liste ya mulai. En tout cas, merci Ken Pena. Mais Ken Pena, on dit tout le monde, on a Eliane, petite sœur Eliane, na pasteur Bazabo, on a Katia, un beaucoup de justice. Les lots sont nés, bah condamné comme sous pasteur, ou un bon dé, ni supplément, bah fondé les airs sous l'eau. Bon, justice n'a pas condamné à monter avec ma preuve. Au lobby no azara bimananga nazalaka na 15 tout ça. Na 15 wana nyoso to funda raté. Parce qu'on a âge à 20 ans de bokeh, bo créer un petit dossier. Bon, toti kara justice c'est ça la musala nango. Olobia zaki nini? Moi mke na 15 ebe makambu. Kasi Moïse Mbi epa mwana muketi. Bino ba bule neti ba Moïse Mbi ndenge bana ba église ya minene batondi saka batu. Bana ba so ya koisa batu. Moïse Mbi ya bini saka batu na basha. Bokoma zo bango neti ba ya na biso. Bako zabe ba petit na biso misika. Ba petit ya misika Valdi yona Moïse Mbi bo aji mokote. Petit la route. Bazalaki na bango ba aji moko ba mineur na ye Moïse na ye mwasi. Menga azo bisayo. Ken. Oh. Mambozo lo ba peso tout. Menga azo bisayo. Eza bolingo ya bomwana, ya kisheri ya bomwana. Peut-être soki ba preuve na ngwe monani na justice, ba preuve monani. Soki ba preuve eza pété. Yo kan soki justice ba kondana mutu ka po yo fundi bakangi pe mutu po ba fundi yo. Tout le monde a fait la publication est tambouli moi trop dans les réseaux sociaux concernant la robandeni de on a somme G30 par lobby qui ngai pele na bombi trop pasteur Kingandi frère Mike frère nani Lombo Sogi Lombo na Michel bango tout ba sakana pe koto donc tout le monde bon nayoki kaka bon na habité mais G30 pe muluba oui bon na habité vertige nini na mvutima nini esala na makambo vraiment na habité vraiment na habité tota la bango ka tozimele kaka. Mais quel pena en tant que parent phénomène ngo et qui mutakalisation et zoom en plaire ma case dans ta communauté les téléphones non je suis en plaire pour binonde boko misango na en plaire. Lelo tout le monde a la téléphone Android. Mutakala est ce logo ya kamwa vraiment. Est-ce que mutakala ya mutu est ce logo ya kamwa ke mutakala mutu moko ebimi yo fandi ozokamu. Ngana ko kamwa su mutakala te ba mitakala exacto zala ko mona ngote ba série ba téléphone ezalaka te. Ya ba Android série ezalaka te ndeto za mona mitakala te zala soki bokoti signer moko boy po boke no mona mitakala batu fo bo futa mbongo bokoti na signer. Signer mo boy boy afuta tarif ya mso ya $2 po boke ndotala ka film pour no botala ndenge basala ka rapport sexuel. Ya lelo komi obeti na Google na téléphone na yo. Kempela ndokende pe biloko. Oh, mutu akola kota biloko wana te mo Kongo ekufati. Ba pasteur akutu to obeta masolo ba kota ba film ba signer pour no bonga ngamo paya bo na kota ngote. Oh, yo kansi ba frère Moïse ba frère Mike ba kota ba signer te. Siko ngai siko nde na kota te. Ah.
donc ngande na nyama ngande na koba influence ngo za ngande ken tam soko na ciné au moins tam so film porno na mon tout no bon yo kota ngote za chanson tu sais que internet ah so za bino boza ne ba hypocrite na ba micro bo ne ba hypocrite bande ba hypocrite biso pe to kota ba signer wana to zalaka bana mike ba minere ba parents pe ba habite ke to kota ka ba signer wana yango mona pe ba erreur to sala lelo bana biso bana ba 9 ans 10 ans 11 ans yo boule na téléphone na yo ya mso kota ka beta baje OK ota lelo papa ya roza na distraction ya bandota la babilo ba probablement mo pornographique na kati ya phone azoye ba déjà ndenge bolingo ezalaka soki yo papa oye mikoti simbangu nager. Donc il faut te baquer ba sentiment o ezalaka sala biso ya otokola tokendo tala ndenge papa ndenge bolingo sala maka ndenge bana lelo pe baza ya bango ko to plipi ya bango ko to afuta ne signete aotala la connexion papa eskeza akoti mais faut te aka ken pobilo kongo pe évolution mondo kendo te fotika ga bongo fotika bongo lelo yebisanga siko biso moko ba parents to bebisi bana to comme somba ba canal sat to tia na bandako ba canal sat yana ezo combien de chaînes ba chaîne ya ba Alexa ba film porno ezali ba novela si wana eza ba film surtout basi na biso balingi otala ngona bana kuna balobela ka bolingo batu ba matelana na mbeto tout ça malgré balongola bilamba te moi nazo apprendre déjà ba mayele ya makambo osala lobi biso moko pe ba parents to bebisa na biso pe bana e ba chaîne musube za senga pe code parent vo kotango ngana sala exercice ya luka ba code il susu da bloka ba TV na luka la na ngate na bando luka ba exercice ya ba code quel perte comme na so wana suka mais il on to le ka ki on mbango na ebite sco bat bazo vanda kuna market yo sana micro wana na matonge est-ce que bat bazo vanda kuna pa pulu pona matanga wana ya de oncle bato tikabisa bon na auto solo la na vie na ngai Sam Sadila wa uti Paris mwana kitambo ya solo vie na ngai Sam Sadila bisinga lobi na minicho ache ba pululu batu baza wana batu bafanda wana pona minito che bapululu de matanga do de matanga pena ba mikolo alupangu mibale bakufi bazala mikolo mipangu ka mibale wana bakuba uti bakufi donc batu bafanda nanu wana bazwa mo ba idée mais moi ba soir ngape na lukana kita wana to bandeni ni to partager pe ba idée to partager pe mo ba idée moni hotel ondesko soki muto fandi ozo apena mopepa kitoko ezalaka na hotel oyo oredezo na biso ko bima ko maka mwa pasi mwa climatisation mwa nini valdi qu'est-ce qu'il y a rotal en tout cas bana poto to ça na maître junior mukuna maître junior mukuna awa soki nazawa machine yango yebisanga siko yo olala ozwi mikolo ano ozolala na ona bambetu ya ba qualité ya boy mbeto boy mosaka depuis abotama msoti akufa olala na mbeto boy nani te viena place ya mosaka o comprendre nati boye nati mikolo o sukola nati place ya boy obike obando sila no ba sentiment mso ya bibima bima ba sentiment pena ro bima boy ko sila yo pe aurait des eza place moko donc na biso il y a des fatés, vous comprenez? Donc c'est ça. Donc il y a ba place moi na matonge kaka na matonge awa kaka na avenue d'Ibaya numéro A8 na A8 awa donc na biso deux fatés. Otonga ba hotel ata 1000 ata 1 million na Kinshasa. Batala koza na ngo belé à danger même otongi na Gombe. Hotel ya ba sentiment boy ya elengi boy. Et ami balete obika na coin on a ka place ba taxi aéroport na Victoire na maison de la Bible na sima maison de la Bible okuta bo dans la chose dans sentiment moko impossible. En tout cas merci Ken Piana donc si na so début ouais to si mais za place na fanda na koza na pe debout na za la pe libre quand même. En tout cas bana poto totika ba frère na biso pe calme vidéo balakisi bino eza Moïse Mbiye te patiko ko c'est la rappel moi Moïse Mbiye yango pe makambuko Moïse Mbiye aza msu pe na ba tant que mutu nyoso za ba sentiment na ya nzoto pe na ça va mais amoto na nzambe exemplaire akoki pe komi filmer te siko exemplaire na nini ngai pe na amona nanu mabepe pasteur Moïse Mbiye asali jusque là na amona ngote abimi na mwasi ya batute
il fallait qu'il abima na mwasi ya batu soit bakangi ye na mineur abandaki na 15 ans wana eza lisolo ebimi mutu aza déjà na 20 ans effaction eza esute oloba le passé ne revient plus wana eza lisolo ya kala wana eza lisolo ya kala wana eza masolo ya kala soki bozokosa biso soki bokosa te toyebi te video oyo ebimi kutu nga place pene na condamné bana poto tokondamnaki Pasteur Moïse Mbiye makasi comment boke obimisela biso video ya lokuta video ya lokuta ebimi c'est que histoire nyonso ebeta masiri Moïse Mbiye eza lokuta histoire nyonso ebeta masiri mai kalambai na trouvango à partir à lelo eza lokuta donc lokuta yaka na sincère vérité y en escalier pe komi ozo comprendre vérité y en escalier ti e komi nani yango ndimaka na Congo un jour ngana olakisa hotel ezalaka na mopepe ya kitoko hotel ezalaka ke soko ye oyoka sentiment abimate oredezo donc bavie na ngai kutu ba Sam Sadila Aïssam Ezoba soko ye Kinshasa kitaka awa Aïssam Ezoba ouais ça place moko na habité moi tout mais m'a dire non c'est comme si peu rejoindre opinion manichéenne non na région d'opinion manichéenne au moni lelo tout le monde azalaki na raison tout le monde biso tout condamnaki bango tout ça na raison et vidéo ye ebimi eza lokuta c'est que nyonso tout lobaki sur basali ya Nzambe c'est que tokosaki photo senga pardon prophète Moïse Mbiye soki na lobaki mabe po na olimbisa ngai ya mai kalamba so na ba mabe po na olimbisa na ngai ya frère aza na parti makasi te onani Michel limbisa nga donc c'est ça c'est la justice kasi oh justice c'est ça la makam nango bonga ngande na kendo commander justice sala boy ou bien sala bo mais l'histoire n'est quoi matango si c'est que le bateau bi okende wana pourquoi te na okende na matanga ba pululu parce que to moni leki ya pululu lobaki ba o ba sali ya na ngaboy bakokende bon to moni mbula ngo enoki lisusuka na même lupango de to éviter mais ba viango bakolaki to na okende na yoka nanu mo ba vexo muke non mo ba vexo poto yoka na mapango na ba mikolo nde bazara bandoki ba mikolo nde baliaka bana est-ce que ba vie na biso ba kufi wana est-ce que bango nde baliaki pululu emsupe ba belaki na bango mais na matanga tozalaki na so na ba vie bazalaki wana bon comme ba ke to lukato ye ba ndenge programme matanga ekende merci na pesi se ya Poli Lumumba bambote vie Louison Mbata Aïssa Mezoba Adèle Djoko Bagou Danger, Sœur Nathalie Neymar, Prince Yaweli Mister Vexas, vient en Aben Mambo, à abandonné, artiste et musicien Mboka Nabiso. Bandeko Nabiso, Bozana sentir, ya papa Nabiso Mokonzi Mboka, Bosunga Biso, Boko Msata message. Les artistes et musiciens Mboka ya Munene Mboka Nabiso, Apola na mort. Bato akosokipe na ebaza mutu no mbazala kuna Raphaël Walukonka Raphaël Walukonka komisa message ko Aminata komisa message ko Aminata Aminata komisa lelata nakofe ndoko nanga benya maboe asali ata moi Raphaël tia pilipili na misu lela libosa chef de l'état bakozo solution merci Ken Piana na dit que mesolo liloba suke kozani liloba nanga suke ezali bon maman livre sunga batu so po koti lisola ben ya mambo pe salaka bien merci en tout cas merci na bana poto so balandaki biso tozaki bon vraiment na avenue d'Ibaya A8 na commune ya Kalamu donc na quartier Matongé donc Tongo Sandé bandolo pas vu beaucoup dans na moloka vraiment derrière maison de la Bible donc pembeni pena place Victoire donc à atoye 4h na flat hotel au réseau commercial kuluna musika ya ko santé pour sécurité ezali assurer sur hotel na ngambu kuno mona mo bangé na groupe électrogène de haut vraiment que ko alimenter tam sous quartier Mobimba ba ko sortir service à transport assuré et ko bandozo bandana aéroport ti a ba course sur la carte Kinshasa ba restaurant maison d'habillement o ezali bongo na carte na bilamba ya bana poto faut meza peka na CA maintenant ki bosake bele bana poto so pour ça beta tourna Kinshasa beta tourna fait hôtel au réseau commercial o za décité directeur Blanqui au réseau père nanga Igo Manzambi père nanga Deo Muzungu babi les amis de Deo Muzungu na Belgique na Pessimino Mbote Igor Makalamba maître
Junior Mukuna Maître Toro l'effectif Gilles Vassimba Motema Maman Zotania Moko Miss Londres pourquoi pas Nacha Mambimbi la Toulousienne mère Nanga Nassima Tondo Odilo Mampouya boutique d'habillement exemple à suivre Roger Ndonga les grands colonisateurs Rogero Divava Sylvana Manzambi ya père Nanga Igomata Tricia Kimwanga na Pesio Mbote Verigoma Soueve Nanga Donan Tsumbo Zaïwa, derrière la caméra de School Van Hervé Malinga papa français, to comme na souka vraiment émission na biso na que Keynésien la brille là-bas à Sepeli ya Nengali Sekité. Nasi le sara na message on de kona biso basiste ya Ranson. Wa utoti ka biso pe na souhaiter ba mes condoléances. Donc Mich bas en tout cas ba mes condoléances na famille Mobimba ya Wenye Musique Maison Mère bana les marquis donc bana Paris pe en tout cas ça les biso pas si mais to ko zota ya ko sala ngoma ba émission pour na ko solo là